Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonjour la grande famille, bonjour, bonsoir, bon début à week-end la grande famille, bonjour Nabino, ici qui ont mis Bino partout dans le monde, ceux qui payent pourquoi, bonsoir, ceux qui pendant la journée, bonjour Nabino, voilà, bon début à week-end, na balandignon so, il y a BBC Mpoï TV, voilà bandeko, kota aimer partager, ceux qui payent en balaliboso, ko hésiter pour s'abonner et ça vraiment biso bien. Voilà. Merci na bandeko nyonso oyo baza ko considérer biso, merci na bandeko nyonso oyo baza ko benga ba ope baza ko komela biso. Tikete nzambe nanga apambola bino bandeko, nzambe nanga a bomba bino. Voilà. Ezanga wa bino BBC Mpoï TV bandeko. Bo supporter biso ka bongo na ba matière na biso toyela bino. Alors bino au balinga BBC pour soutenir et ça toujours bien. Voilà, famille Libota, shalom shalom ma grande famille, famille Libota, shalom shalom, mais focus nabino vraiment bande koto aussi ça fait mais nabiso il y a Spiritas oyo vraiment et pesi leçon et belé et fongoli batuba mémoire et donc film moko vraiment belle vie nzambe apambola et nzambe a continué toujours ko pesa ba inspiration ya babiloko oyazo la biso vraiment. Alors nandimi que batutango bayaka ko beta peut-être ou encore bayaka ko loba mabe pour na belle vie. Il y a de quoi, il y a vraiment de quoi pour bamba belle vie mabanga, franchement il y a de quoi. Yeah, parce que tozo landa ba film, tozo landa ba théâtre, tozo landa ba film, ba théâtre, musu na ba chaîne na ba tout mais au moins la keno il y a une très grande différence na ba film et ba de comme musu na ya belle vie. Wana eza vraiment vérité na lobby na zuna no ki fanatisme na tchemo panzi. Ah oui, na tchemo panzi. Alors to loba vérité ou bien to bete la muninga maboko lorsque aza vivante. Voilà. To si film et la Spiritas sûrement bandeko total sous film sous les loges je crois ba biso making of kaningi za la kana Bellevue TV et Poutine yemoko déjà aza na Belgique au biso story ke non bazaki na spectacle encore bazaki na cérémonie moko fait ba sala na Belgique ba kena Karine Mpala oyo aza camarade na ya Kati. Voilà, je crois titre na biso bomoni photo ya miniature na biso pe bomoni bandeko bo matiselanga ka ba focus bo pesanga ba jeune et ça vraiment bien. Voilà, nalina lobaka elo moko boye je crois biso ñu story bi ke non Jérémy Chabani autaki bautaki ko sa ba tourner na bango na poto et présentement basi bazonge bon présentement même pas na minute yo baza déjà likolo ba ke déjà Dubaï mais bazonga ki déjà Congo et loko esalinga na ya ko sala analyse ezanini ezaki en plein na kanisi ezaki na voyage ne kaka ndenge bazokende na Dubaï. Jérémy alobi eloko moko oyo etikenga makasi nde na bino pourquoi pas na partager na balandi nyonso ya BBC Mpoï. Alors nous savons tous ko uta na na France asalaki moi interview moko bayambaki à partir de l'aéroport alobaki o ifala loba et pesaki pe mon mbutu. Alors moi je pas voulu koya koloba bon pour lui Bellevue aza mama na ye oyo amema ye vraiment na musala oyo alakise vraiment musala na YouTube et tout Bellevue abimisa ye mais mutu inspiration na ye ezalaka sila wana eza ba propos na ye encore ezo engagé kaka iye moko il sait pourquoi il a dit ça à Ebi. Alors du moins tozo ye bakaka ke non à reconnaître que non Bellevue aza mama na ye source inspiration na ye eza sila to memelango polémique ite et que nekaka ndenge ezo kende wana. Alors ben nani Jérémy alobi eloko moko ya koloba ke non batuna ki ba question il a parlé alobi azaki vraiment très franc hein na azaki vraiment open ya koloba ke non
musala oyazo sala ou encore ce qu'il est devenu aujourd'hui bitumba oyazo zoa parce que bandeko musala nyonso ezangaka bitumba te bitumba oyazo zoa ezo uta mingi kaka pa ba artiste comédien ba master ba collègue abeteli yango sete nde na bino pourquoi pas na sa ilango analyse parce que il faut ko dénoncer ba makambo mususu ata ndenge tozomona lelo Belleville lelo aza insulté, Belleville lelo aza minimisé, Belleville lelo aza vraiment ridiculisé sur les réseaux sociaux, bazo finga Belleville ça pour nanine parce que bakabwana na sila pas ça là yaye. Je ne pense pas que nos biso ba fan to koya pona ko finga Belleville to koya pona ko finga sila, je ne pense pas. Nga peut-être na koya ko finga artiste comédien moko, peut-être ceux qui Belleville a yebsinga BBC que no finga mutu wana ndé na osalango, mais ceux qui a yebsinga na salango te na osalango te. Comme pour dire que Jérémie a fongo lelo komoko ya koloba keno musala zo sala ata lelo nana komi na niveau oyo azolinga kokomela te bato bazo bundisa ye lokola ba artiste comédien baleki ndelo donc fan donc a révélé le komoko boye bande ngambo na bino oui c'est monsieur azoloba ya solo parce que fan akoki ko finga artiste na yete fan soki a komi niveau ko finga artiste c'est-à-dire que non artiste moko boinda tindi a finga Jérémie alobi komba nazo lekana nango ya ba insulte eza ya ba artiste comédien boki ko imaginer ba artiste comédien bazo utiliser ba compte ba utiliser ba faux compte pour na ko finga nga Jérémie mais ça fait mal ya soki wa timbi pe bino bongo ça fait mal. Et loko moko nde ezalaka na communauté congolaise bande bona yebite so na ba communauté mususu mais na communauté na biso eza eloko moko ya mutema mabe. Mutema mabe donc mutu andimaka mutu na tana yete. Mutu pe soko lobi ke non eza tana yo yaka pe malembe kaka ba problème. Et je sais que non, avec Jérémie, au moins, un jour, quand aboye pas, bolamuki na tongo pe, aye ko dénoncer pe ba artiste en wana baso, ba finga kaye na ba faux compte. Quelque part, kasi to ndima ke non, en sa sala ki bien, ya koloba ke non, ya zaka na ye franc. Ya koloba ke non, ayebi Jérémie te. Tant ya loba ke non, ayebi Jérémie te. C'était par rapport à quoi? C'était par rapport à jalousie. Logiquement parlant, ezaki par rapport à jalousie, ndalobi que non na yebiete. Qui m'appelle ici nzabelanga. So Bandeko, appelle les Kotaki, voilà. Beau aimer la grande famille, beau aimer pardon, aimer la vidéo, partager. Ozolanda la grande famille, to solo la kaka na pire esprit parce que bon moni mama kamususu ele kaka na se amoyi oyo Bandeko. Hey, monde dango ya ba artiste comédien. Yango kaka il faut ka bozala na sa makolo nzambi parce que za monde moko na monaka. Atata ngbalobaka lo ba misusu bazala la bakisi. Po il faut protection makasi il faut vraiment protection. Jérémie po abima aya koloba penza abi fana koki ko ya ko finga yote. Ce qui est vrai. Fana koki ko ya ko finga yote. Ce que moni fana ye ko finga yo, fana balukeli yo, c'est-à-dire que non, mutu oyazo bundisa yo, asombi fan na yo. C'est ce qui se passe. Ndé loko tozo mona na réseaux sociaux surtout na communauté congolaise au mona mutu bozala ki na ye bien d'un coup abalukeli yo. Abalukeli yo ka ndenge nini. Donc mutu abundisa ka yo, asali nini, asombi fan na yo, apesi mbongo alobi non, ya koki komi bimisa te, abanjo yango wana. Jérémie Bimisi a révélé le comment ils ont ma casse. Sorry la grande famille, appelle les Okota. Voilà, tous on est la lisolo na biso to so la kaka na pire esprit. Lisolo ngona ila bino eza quoi? Eza que Jérémie alobi batu o bazo bambaye mabanga. Bato bazolinga ko neutraliser bato oyo bazolinga ba sepela na évolution na été ce sont juste ka ba artistes et comédiens bazo utiliser banini bazo utiliser ba faux compte pour na ko insulter ye bo mona makambo ngo siko tangu bato bayaka awa ngana loba ngo
ngande naza boye naza famille libota naloba yango chaque jour na ochape mai na munokoto na kosa na ba boye naza famille libota sikoyo soki peut-être lelo na koya peut-être na finga peut-être mutu moko oyo azo abundisaka belle vie soki belle vie abengi nga bibe mama BBC fingelanga mutu wana bomona te ke non eza belle vie abatami siko na sima nanga siko ngai tango na ko sa analyse nanga namona ka ndenge ba ka ko insulter belle vie nde na ka ko recadrer kaka batu wana na loba nina ina loba ba artiste comédien bango na bango balingana te oyo eza déjà mabe pona nini parce que musala o bango basala eza musala te ke non okolinga osa musala na yo moko tu auras toujours besoin ya batu tu auras toujours besoin ya batu pour compléter idée na yo parce que lorsque ozo sala musala na yo et que omoni muninga no eza na étoile na ye mutu na mutu dans ce premier temps il faut ko yeba il faut ko ndima na nu étoile ya mutu il faut ko ndima capacité ya mutu ata na l'église tozo kende biso mususu tozo na ba intercession kuna pasteur na biso yebisaka biso mutu na mutu aza na don na ye ndima sepela na don ya muninga olinga te bandeko mokili eza kaka ke non biso batu na nzambe ye moko kutu abaya apes donc ayokana kanda pourquoi ke la biso batu po biso batu toza batu moko boy to donc elobi eta commentaire moko elobi ke non congolais bo pesa na nzambe AVC pour na ba comportement bo petit bo pesa na nzambe AVC la grande famille bo aimer bo partager na ki mutema pasi na landi pesa Jérémie alobi yango artiste comédien a ofinganga na faux compte na faux compte a ofinganga mais to ebi biso nyonso ke no Jérémie azala munoko supa ya otanda bomone eloko nani ansa beta it alakisa ki epe ke no alokwa yo lobaka ke no yebi ngate ngape na yebi yote ke bongo metasi ko ndenge sonaki elumbaki solo yango moko na vie eza ata bien ko vivre kaka ta na hypocrisie moko boye ya neti ke bo bimaka ya kuba etale bino peza ba moni ke no oyo nde élément mabe c'est pas bien ye Jérémie alobi eloko moko alobi ke non ngai peut-être bo moni kaka lelo peut-être quand lelo na voyager na zozo ba contrat na zozo boye mais tangu na bimaki tangu na ki na monde yango ya comédie mbala moko na fungwa makita batu bazo bossa na kotala ba ko zongisa peut-être ba film ya kala ya koloba ke non il y a eu des moments il y a eu des années on en dirait qui on na mona qui passe pour na koma on azalelo c'est pareil avec Bellevie Bellevie azaki ye moko na chaîne na YouTube azo kotisaka ba film et to yebi ke non chaîne na kotisaka ba film eza Bellevie ti congolais ndenge azalaka wana congolais afungwa maka na mayela muninga ba artiste nyonso ba komi na ba chaîne nyonso pona nini pona Bellevie siko so to bito tala Bellevie façon afingami sur les réseaux sociaux ce qui botali année oyo Bellevie babandi ko finga sur les réseaux sociaux Tokyo loba ke no ba année oyo ya bandaka musala ba finga Bellevie te par contre to bando betela nde maboko. C'était une fierté. Maman na biso kaka moko oyo SB ta kaka fongoli ne babanjo finga la biso nani Bellevie. Pope ba finga Bellevie eza nani? Automatiquement kaka ndenge ka nani Jérémie alobia fana finga ka star na été. Star so ki nani fan so ki a parvenir ko finga nani star, c'est-à-dire que non ba sombier ba pesi mbongo. Mais il faut regarder ba capacité mutu na ba capacité na mutu na ndenge oyo amemela ka musala na ye. La grande famille bo aimer bo partager tout ça na biso ka musala hein. Tout ça ka musala na pire esprit. Bo aimer bo partager. Mutu moko abotami na lobi awa. Ba courage na ye. Mais lorsque bino peut-être boza batu moko boye akuta bino na musala, bokomi ko sala ba faux compte bo finga ye so pa bino hein.
nga nazongisa bino kaka epa ya anse abeta mabe abeta mabe bomoni ata bimi ya koloba po ye pas à soupe ye pas na ba courage ya koya koloba ya koya ko recadrer bato bomoni ndenge le karma existe o minimiza mutu moko boye siko mutu wana yo ekotala ye na spectacle. Le karma existe bandeko. Tout se paie ici bas. Ce que ça à Jérémie bo pesa parce que eza na bato bakoya pe na sima. La grande famille, bon aimer, bon partager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partage. Vous partagez les ngai et ça bien. Lorsque artiste azobima, namona peut-être atabatu o basala ka ba base ba chroniqueur ba chroniqueuse de ba mema ka ba makamuna bango ya ko swana boye papa pe aye ko finga nga na faux compte nde namona ka nzoke za pe pas ba artiste comédien. Mais ma bepe ne ba timbeli bino ke no bo chaka bo sara pe atimbeli bino ke no bo finga ke na ba faux compte. Yango mona ke zalaka pasi ya batu bazala béni parce que lipamboli ya mutu eza difficile batu basepela na lipamboli ya mutu. Lipamboli ya mutu sepela nango parce que lobi yo penzamba pambola yo. Bande ko monda lelo po bima ba courage na yo au moins to tu kota la kutu film ya nani ya Spirita c'est pas belle vie. Film wana otala ke non Vini atanga ki ba classe. Licencié. Mais à se limiter. Ya kocha courage nzamba pesa mwa mobali na kati ya nzoto ya koloba ke non tu dois chercher na mutoki na yo. Ata lelo simbite lobi esimba. Po lelo eza ya biso lobi eza nzambe. Soki lelo simbite lobi esimba courage kaka. Courage na yo kaka. Mais vini akoka ki na vie wana te amoni ke il fallait précipiter vie. Akino kota na banda kwa banganga. Abana akende olala kana nini na baby bembe. Nyonso des ba leçon. Pour lorsque tu vas te dire que non, na nzela mukuse za okende pa nganga. Oui, nganga ko peso nyonso me ba condition nganga za difficile. Que nous imaginons que kolala na ebembe. Yo muto zo pema. Ok, olala na ebembe. Mais tu dois être muto moka ya monde à ténèbres. Si ko na ngambu ya Jérémie ebika yeza na batu mususu moi no yo Jérémie azoya na ba moto Jérémie azoya batu bazaka bongo. Moment ya courage na ye, moment ya pasi na ye tango akota, vous oubliez. Oui, effectivement, mon dalelo batu bakoma ko linga ko précipiter. Vie pour na batalana. Mais nga soki na tali na Bible, na moni place ote baloba ke no batu nyonso na kati ya Bible bazaki ba riche. Mais mokili ase o mutu nyonso linga zaka riche. Non lo bala par rapport à koloba ke non, ki riche ango. Olebo luka mbongo na mutoki na bino bo banjo kende ya 4 chemin ko kende ko luka banganga. Yango bo mona pe o monika pe no bo éliminer muninga po na étoile na ye. Et lorsque ozo éliminer muninga po na étoile na ye, je ne pense pas que non tango éliminer étoile na ye pas na yo ou encore ba bien na ye pas na yo. C'est juste kondimata ya muninga, c'est tout. Simple comme bonjour. Asimbaka kisi te yena nzambe na yeza na place ako bet ako tuta na mire. Bande ko bo aimer bo partager tozo sala kaka analyse en général hein ko la na pena ba réalité ngo ndenge les cas sur les réseaux sociaux encore dans la communauté hein, ou encore dans mon client. Muninga tango aleli alobi que non, je suis menacé, naza insulté, kaka na ba collègue nangai.
na ba faux compte na bango. Oh bino moko pe bokika ko tia ba courage wana. Yangwana tangu tomonaka bato bazoyaka oyo azobela kuna babwakeli mbasu basali eboye. Eza ba biloko moko akoloba keno yo mutu wana okenda kobwakela bandeko ba malade okenda kosala so pende nini mpona bandeko no yo moko osomiche limite donc yo moko za na limitation ya vie na yo. Au lieu le temps ozwa courage na yo ya ko planifier ozwa courage na yo ya kobongisa musala na yo. Mais yo za na temps peut-être à koina muninga et puis okende ko sala faux compte après on occupé okende ko kota na ndako nga po bwa keleka maladie. Ndeko ki mutema mabe soki eleki. Oyo bengo ndoki pamba. Oyo bengo ndoki pamba. La grande famille, beau aimer, beau partager, on est ensemble, quoi. Aimer, partager. Tout solo la nabiso. Jérémie a éco dénoncé. Batou, oh, bazo sala e mabe, batou, bazo finga sur les réseaux sociaux. Et ça, kaka ba artiste, comédien, bazo ko finga na ba compte, na ba faux compte. Ba yo finga na ba faux compte. Bandeko bo aimer, bo partager. Aimer partager la grande famille, hein. Ils ont un message monté aux côtés. Ah ouais. Bon comprendre bandeko. Aimer partager la grande famille, beau aimer beau partager, franchement pardon vraiment. Franchement bandeko ça la passe et ça vraiment passe. Nathalie Jérémie tangazolo babongo. Abi bandeko ça la passe. Il y a peut-être mutu po oti ko tourner na yao. O tourner na épée bien. Bo tourner peut filmer bien, série moko bo tourner na bino peut bien. Mais er moko bo omona o comprendre payer que non, o eza faux compte ya mutu tel. Ma belle, et moi nous sommes na réseaux sociaux yeka ko détruire bato hein. Réseaux sociaux yeko détruire bato. Yango na to sala ka toujours attention na monde dango ya réseaux sociaux. Bato ebele ba finga na toujours na ba faux compte. Mutu peut-être oyo sekaka na yo liaka na ye. Nga kala kutu na bandako mona ngo so pene na makambo ba faux compte. Mais depuis na zui temps na ngai na o tala au moins pe mutu o solo na ne boye pas 30 minutes e pe ko commenter le eloko mabe mais faux compte yebi mutu ango. Ta niveau inspiration les temps on aura inspiration ko ça la faux compte si ne exactement o loba ke non na ça le loko moko boye ngape na bima les temps inspiration a bien eya ekozala te kaka inspiration ya mabe ya ko ça la faux compte na kene ko finga e boye na kene ko lobele boye au moins te yo moko zo micha limitation na inspiration na yo mutema lukunya Ezata Jérémie. Biso nyo sona minute otoki oloba te ke non Jérémie ezata na ye ton dimango kaka. Tota ko ndenge ezokende mais ton dima. Soki akotia lolendo eza ye moko parce que ezata na ye. Popona kobima baze belé babima te. Eza ba courage. Yo pe bota courage. Bref, je crois que Jérémie déjà baké déjà Dubaï hein, parce que tu as dit que non bazana spectacle moko boy na Dubaï baké déjà Dubaï et voilà ba bonne chance naé ma bezaka ke no ba bazo bundisa ye et komika ba artiste et comédien ndé ya mabe yango wana bo aimer bandeko bo partager to komi vraiment na suka ya analyse na biso ceux qui na betisi bato mususu mabaku bo limbisa parce que za musala ya koloba voilà bo limbisa. Famille Libota focus toujours. Focus à focus.
tozongela ba filme tozongela vraiment spiritas pour tomatisa ba vie et ça bien. Il y a lorsque Belleville bazo fingaye sur les réseaux sociaux, bazo lo ba mabe sérieux, bazo linga ba neutraliser force na ye et ça lorsque biso tozo ke nekota la ba filme oyo ya zotala et que ba filme biso tozo tala to matisa ba vie ndeko za la force ya Belleville. Soki to tala ba filme na ye te koto ba insulte tozo pesa ye makasité donc aokita. Donc force c'est ça que non total la ba filmer na ye to sala ka nini to partager ka massivement parce que ba filmer na ye c'est éducatif et ça ba biloko o ezo lekana sur le champ ezo lekana na mokili ya se ya lelo. Alors force ya Belleville na minute o bandeko biso no to yebi ke non bato ebele bazo bundisa Belleville. Alors force neza biso total la ka biso toza ba famille libota biso ba total la ba film soki to beta ba dada wana ba 100k kaka na jour moko to beti film épisode moko na 100k eza courage to opesa ye. Et ça vraiment courage to pesa ye. Ya on bon nazo insister sur ça. Pour ceux qui a moni bazo tala ba film na ngai, c'est bon. Inspiration ezoya. Ba o finga ye koto mais koto ba tala ba film na ye ezo pesa makasi. C'est ça au moins. Voilà la grande famille tokutani prochainement ba bisous bye beau aimer beau partager. Bisous, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.